Hello, guten Tag, Sembeno, Ni hao mo, Kak Dilaf, Maraba, Meraba. Okay. Was noch? Welche Sprachen noch? So, baninga, bandeko nabiso. Oisa abino ndeko nabino Mayo Gino de Bundes TV. Alors, Mayo Gino de Bundes TV a yeli susu pona ko lobela mambu ya ndeko nabiso Martin oyo mobali ya Priska. Ndeko nabiso Martin mobali ya Priska. Alors, soki Gino Mayo akoti makambo yo tobake azi message à propos ya makambo. C'est que Nzambe azo lakisa pinda que non azo sala ane oyo batu bako kweya ane oyo eza ane ya délivrance ane oyo eza ane moko que Nzambe alinga bimisa mamnyos na mpwasa ane oyo Nzambe alingi alongola ba oya mabe na ba ndaku na ba vraiment na ba vie ya bato basala mabe bato balingi baninga te bato balingi kosala biloko moko kofinga baninga kosala n'importe quoi Nzambe alinga bimisa bango vraiment a chasser bango vraiment bakende so bobo sana te que bazo préparer déjà virus mosusu ezoya alors bozo déjà prêt pour se préparer alors bozo se préparer ndeni so bolingi na bino Nzambe te bobo tambola na makolo penza que non otambola na makolo sans chaussettes. Alors zolukame tokokende wapi, tokosala nini, tokolia nini, tokolela wapi. Alors il faut avoir Jésus-Christ de Nazareth. Soki Gino Mayo aye kolobela makambo akoti makambo ebi ke Gino Mayo azui message. Alors le problème est que ngai naza mwana poto depuis kala na uti bakin bon bazamunda quoi. Bino mo comprendre des zamunda. The Prince à New York, c'est Zamunda. But remember the time. Alors, ce qui n'est pas comme les réseaux sociaux, côté à Baninga, c'est la réalité à Poto. Alors, ce qui est la réalité à Poto, c'est Botuna Gino Mayo de Bundes. Alors, vous savez, la réalité à Poto. C'est bisous to vivre, to moni ango, to yoki ango, to conseiller ango. Alors, c'est Mayo Gino de Bundes à la base penza ya ko éclaircir bino ba réalité à poto. So, Gino Mayo azane mutumoko nazo se présenter encore. Gino Mayo azane très simple. Azane mutumoko alingi ba conflit. Gino Mayo alingane ba tebele. Nandenge ke nandenge ya propre. Ko linga ba tebele za nandenge sko ya propre. Ezate ke soko lingi mutu ozala kaka toujours na ye ou bien s'entacher na ye non. Eza bongo te. Gino Mayo alingara batu apesa batu conseil, apesa batu mbote à saluer à solola ana batu bien Gino Mayo linga ko aider ceux qui sont dans situation mo que est vraiment catastrophique voilà alors Gino Mayo ko kota dossier ngo a kota la place ba kota raté bon Gino Mayo ko azane na rendez-vous te mais ceux qui a décidé qu'à kota place wana akokota ngana kota kaka ils à la place en barbecue non ils à la place mon bambi la baza au place où on est à bakota quand il faut le kaka aux à na rendez-vous nga na kota na kinara na kota alors so ina kosi botu na papa Caleb a web sabino masolo a monenge ezali papa Caleb aza vient na biso alors aza très gentil alors botu na ya web sabino alors so qui na koti makambo ya Priska na ndeko na biso Martin alors eza ba réalité à poto alors biso toza bata bana poto toyebi ba réalité à poto ndenge ezali bon ngana moni côté ndeko na biso Martin azali na mwasi na ya balaki na poto alors eyoko salema ke ndeko Martin na mwasi na ye bon boyokani eza te po ekozala pe ke oyebi ke des fois ezala que ozana na mwasi
boumeli bobalana quand même boumeli alors bozo se comprendre il y a un peu de temps que marambo koma échanger boyebi biso mibali bamibali oyo bazalaka très sérieux bamibali oyo bazalaka vraiment bamarchaka selon Bible selon la volonté de Dieu tozalaka toujours combattu bozomona tozalaka toujours combattu alors eza makambo que eza même na Bible Jésus-Christ est venu pour nous sauver quoi pour nous donner la vie alors azalaki combattu de le début que moi sina Marie azalaki na zemi à Jésus boyebi que esalaki que Marie azala combattu parce que bayebai que mwana moko akobotama akozala sauveur ya monde alors akoya kolongola biso na boumbu na ba situation moko ezalaki catastrophique quoi alors c'était un peu ça yango wana omoni que ezalaki vraiment on kosala tout vraiment baboma bana mike mpona que Jésus azalaki vraiment combattu quoi alors mutu nyonso oyo ayaka na nini na idéologie ayaka na nini moko boye ya kitoko mopepe moko ya kitoko azalaka toujours combattu alors naza bien placé pour na éclaircir bino mambo ya poto ba réalité ya poto bon namela na moi J alors après on va revenir merci. Merci. Alors, dès qu'on a vu son Martin, azali na mwasi na ye. Alors, il y a eu comme un cas que non, bakabouane na mwasi na ye. Eza na ndenge nini. Parce que mingi bakoloba me ndenge ni bazali na mwasi na poto bakabouane. Mais non. Et cause à la nzambe asala mutu na mutu na mo panzi na ye. On dit que même bo vandi bo umeli, mais soki ezake etangama kiza mo panzi na yo te. Eza ya yo te. Boko mata bo kiti alors ekosimba te. Bon, moi si tant oyebi moi si alingaka na zo expérience wana na base belé ba ebisaranga o biso mibali biso basi to linga mibali ba kosa ka biso. Alors etikalanga na mutu. Mais comment ça fait-il que moi si azoloba moi si na yo andako ayebiso biso basi to linga mibali ba kosa ka biso baza basi c'est que okondima te. Alors, tandis que ceux qui osent très gentils, osent quand même respectueux, osent maman kitoko, mais basi balinga maman na te na comprendre te ça na basi belé balinga biloko na te. Surtout ceux qui osent ayebi nzambe te. Na lobi te basi nyonso mais na ayebi que dans 100% il y a que 40% basi baza vraiment malam. Ba oyo vraiment ba ayebi nzambe na ndenge ya solo. Oh, nous sommes un pied dehors, un pied dedans. Bah, nzambe tan. Nzambe zaka ya monoko. Na kenda ke église, na yebi nzambe, na yembela ka nzambe. Par évangéliste, na benga évangéliste au pasteur Charles, aloba matin na prière. Oui, ba vérité. Ane oyo. Bako kwe, bako za mo panga na nzambe, mo panga eko papa bango. Alors, on restera toujours vainqueur. Parce qu'on est avec Dieu. Alors, si vous avez un ensemble, vous avez l'engiment. C'est un peu ça. Les abino mayo dino. Parce que tout ça, le baboui, tout ça pour t'encourager, bino, tu peux ça bino ba conseil. Alors, beaucoup kako, koye ba vérité à poto. Boye bate que, oh ndeko, akinaki Afrique, akeko bala kuna pona nini. Mais botuna point d'interrogation. Boye ba réalité à poto te. Botuna mayo dino. Numéro na ngeza na benganga. Na WhatsApp, c'est gratuit. Alors, tu vois, mais je vais t'éclaircir comment la réalité à Poto Isali. Et puis, bon, s'abonner massivement, bon, yo kabina ba vérité à Poto. Na mayo du nom de Bundes TV. Sans blague, sans faute, sans lokuta. Nyon c'est ça, ba vérité. Ba réalité et puis ba vérité. Du nom mayo aza, wana pona nabino. Alors, nazande qu'on a bino na lingi bino mingi, yangwa no mona bozozo ba conseil. Ça que et là, comment vous avez quatre nanga ebima pour ne pas sabino courage et pas sabino que beaucoup racoyer ba vérité ne nizala. Alors, il y a moi na linga mingi vraiment nzambe vraiment apate la biso a sunga biso pour na ba situation tozana tozo parcourir pour le moment c'est très difficile. Na ebi que moment où tozali za nzamba lingi a
tala nani alingi nani penza za ya nzambe. Alors yango wana nakotikana tokangi na parenthèse wana na koti na ndeko Martin. Bon, ndeko Martin vous allez jeune garçon comme moi, on est le jeune papa quoi. Alors on a vu que la situation na poto c'est très difficile avec les bassi na biso ya poto. Et ça difficile na ndenge nini ya bassi na biso ya poto parce que il y a des problèmes que bamibali bazo supporter en moté. Parce que bande qu'on a biso ya bassi ceux qui ba komi poto ba komaka système boye ba komaka vraiment neti ba orgueilleuse. So ba respecter sou mibali te. Bazar na bango na ndenge na bango. Ba koma kozwa habitude ya bata ya basi ya poto ba mindele. Alors ceux qui neti botali bokomona que biloko nyonso na zo vraiment c'est la vérité. Bon moi si tant bouti na eso bundi na ba Afrique boye na poto na poto tant akomi ko balukela mobali dans le sens que a respecter au souste ndenga ba na respecter en Afrique a respecter au souste akomi ko sala ba acte mo que non osilika ozala vraiment ya kosilika bon tant yo kosilika Yesuko azi et bimisineti et ça ce sont des portes d'entrée azoluka ba porte d'entrée akobima siko na porte d'entrée wana pona sala n'importe quoi akokinde alingi koyoka makamombali azoyebisa ete tanga okoyebisa eke non awa mama ba marchaka boye ya amoni au contraire akozwa yango akekotuna ba camarade ke ayebisa kinga ki awa ba marchaka boye est-ce que base ezalaka bongo mobali tanga akoyoka yango tango yaki kotuna kuna ye ko contredire mobali makambo nyonso mobali azoloba. Alors mais vraiment la vérité c'est que eza wapi parce que yo ki vérité pas mobali na yo OK susu kuna kotuna ba pesi so ba idée mosusu ozu yango c'est que zo mélanger basi na biso bazo changer na ko bituna tuna balingi koyeba mingi bayeba mingi ndenge nini basalaka ndenge nini ba na pesa bino exemple ezana ba famille belé kabwana ba jo belé ba kufa peut-être ozarana ndeko na ya limwa kaka boye belé ba kufa pona bolingo ba mingi ba kufa pona ba problème ba mingi bazo ba AVC ba o ba ebi nzambe te je vous dis nzambe te o ebi nzambe te okozwa AVC o ebi nzambe te okobima pena na nzela mena tango yo bimi na nzela mwasi na yo ya ndako abalukeli yo siko yo okei oke kovande pa ya camarade siko ovande pa ya camarade kuna siko n'est pas camarade tu ne seras pas à l'aise comme chez toi. Oh papa Martin asali boy oh papa Martin mwasi ne po abengana ki aki kovande pa camarade oui to yo kiamo siko kovande pa camarade ça peut jeter ovande pa camarade ozana mwasi te oya ko consoler parce que habitué ki na bana nae na mwasi nae alors bazala ki na bango bon terme il y a un certain temps et il y a un problème il y a que yoka oko kende soki makelemba na bino bokenda kosala na poto boki kosala soki makelemba bobandi na bino kotonga bato koloba ba problème na bino ya ndako ekomi libanda nyonso ekomi kaka kobima siko eko bima sikoyo eko baluka ke bino mo boza victime makambo wana bokomi ko fulani azama o mobile na azama be o asala kaboy tandis que ça c'est pas le cas et ça n'a pas bon côté et ça passé ndeko Martin na bi ko lingi puisque au voyager ba kin okuta ina fille moko abeti o motema banda ko solo mais na bi ke ba contact wana banda depuis kala. Alors tant au moins que moi sinon akomi ko déconner akomi ko sala n'importe quoi ba contact wana yaka obandi petit à petit alors oye ko kanga nini na yo tant ozongi ba kin OK okuta na petite na yo po solo li ma mo pepele mais nga amoni que ezalaki bien que aussi ça na nzele wana kuna oya auto ya Hollande si je me souviens bien. Alors il fallait aussi ça na nzele wana tant aussi sina momi na yo wana après
ok na yo ko bala Priska za moi kitoko natala landaka ye pe ba théâtre mais ça za vraiment moi kitoko alors elle joue bien je l'apprécie même alors ezali vraiment eloko moko ke il faut aussi na ba parents na yo so ana papa na bino yebisa ba ke bino boye ba réalité à poto te papa ba réalité à poto eza boye soki ba ligne ba tchetembe pesa bango numéro na landa ngai ndeko Martin ozwi numéro na nga na kati ya Mayo Gino de Bundes TV opesi papa penza yebisa ye solo ana master oyo ako expliquer ba réalité à poto ndenge ezali. Alors moi je suis vraiment honnête avec papa, je parlerai avec lui, je n'ai pas conseillé. Mais ce qui moi si na yo andako. Oui, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Azo luka que tant yo ki ke Joanna, oui que basi balinga bongo. So Joanna a comme na fimo boy. So comme que Priska azane aza star na biso to bara star. Alors ya mwana aza vraiment petite moko jouera bien na théâtre batu bako chaka parce que moni momino andako comme benga ba parents na yo na bakin papa kutu asali boy atiki bana akebo papa parce que kuna beli boma peut-être moi si nazala que na fin du mois je papa enveloppe à moi na papa Western Union moi la kendo so quelque chose tu sais que alors papa si tu as liboma dit mais non mais dis donc puisque ça fimo na ebiete ndeni fiwa mo mama na asunga biso apesa biso mo enveloppe ayaka asala biso ba geste mais si konde na ko koma susu na Priska princesse na biso Priska na benge princesse Priska alors ego simba te vous comprendre ego simba te rosa robundi ça eza Satan. Alors, na Satan abundisa que ce qui a monique l'eau comme ça bien. Alors, a rebondisa yo. Ce qui maman na ki azala que non, aza honnête, azala bien na yo. Alors, nga benga ndeko ako benga non anda kute. Ata benga nyo me ayebi bon, affaire yebisio papa, na benga na ki zaki kanda yaka to solo la, to vanda libota to solo la. Ezala rabongo. So moi ça mi kitisi aye avandi, a bengi ba parents. Bi papa, maman na sala qui erreur boy na mobile langai alors je m'excuse de ça alors beaucoup qui ko sala bo conseiller biso to sala tout que to zonga na mobile na la ligne mais dans mobile moi c'est à bengani qui ko vendre pas master alors azo kipe na été alors qu'est-ce que tu vas faire tos amis bali quand même tos ba jeune papa quand même hein to komina no non, on est de jeunes. On est là, on est en train de chercher comment s'en sortir. Tous à venir Yabana. Alors, tous à venir Yabana avec quelqu'un qui la tête fonctionne. Qui est atterri les lots, na outi musala, na commandanda kubo ba problème. Mais dis donc, ils allaient rater. C'est un peu ça. Alors, toi, Mélana, moi, J, alors toi, il a bino pour la deuxième part. Alors c'est moi, Mayo Gino de Bundes. Alors vous s'abonnez à Mayo Gino de Bundes TV pour vous la discuter. Alors tous en nyonso na katikuna, tous en musique, tous en comédien, tous en social, tous en makambo nyonso. Bon, na sepelete pona papa ndenge azofinga Priska. Vraiment, eza neti eza bien te. Priska za mwana na ya, za une fille azoluka vie, azoluka libala na ye, azoluka mutu nini akosunga ye. Peut-être que tu Priska za fimo ke bakozala na Martin pour de bon. Eza te ke bango nyonso baza ndenge moko non. Nayebi ke mutu le fur et à mesure azoyeba Nzambe akozala nayoki fimo boya lobi trop. Non, ma papa baza banzambe ya assez. Alors oui, c'est bien sûr ma papa baza banzambe assez. Mais ceux qui ba parents baza na erreur, bazo conduire yo na erreur. Oh papa zo finga, papa zo bimisa ba momoko insupportable. Alors non, ça c'est trop. N'a quoi accepter en honte même si c'est mon père. Tu vois? Malgré bisoto mo to vanda na ba papa na bisote, malgré mais to vanda na ba maman, tout le monde qui est vraiment aux yeux éducation côté maman. Ngana na koli na maboko ya maman. Alors tant na moni que maman penza zo éduquer nga que papa
awa bayiba soko kekuna koyiba te omoni soki neti na yibi mama ko zwa fimbu akopakolanga na pilipili na miso fimbu shikot tokoli bongo grande sœur nanga azwa kuba elingi koloba shikot ye abandai soki kaka asali erreur mama ayoki nga na bazali soki namoni kaka grande sœur nanga azosala eloko moko boye esepelisi nga te namoni na mibali nakimi mbango na ndako mama namoni kuna kutu to alobenga mama na biso mama te to alobenga yaya parce que mama biso abota biso elle était vraiment trop jeune aboti grande sœur na âge à 16 ans ngai aboti nga bon enfin âge à 16 ans alors ngai siko na landi grande sœur na ngai na âge à 16 ans alors to banda robenga yesiko so benga mama ezaneti azomona oneti vraiment c'est trop pour elle mais to ando benga yaya. So yaya ezali koloba neti c'est grande sœur neti grande sœur. Alors to andai ko benga mama biso bongo. Mais mama biso azalaki très 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 gentil atangaki tang aboti mais azotanga azalaki mayele makasi. Asungi bandeko na ye tang bandeko ne baza mike ye déjà grande sœur. Alors asisi ba étude na ende place asukelaki bani ko aider ba baleki na ye. C'est ça. Exactement kaka il faut zala kaka na papa ou bien non c'est que éducation ya mutu azoboko la yo mais mingi ba génération otozoya mingi soki papa azate bana bakomaka na mona on a poto bana babeba na mona on a poto même ba mindele place nazali na bundes ba mindele belé bakokana bango bana te so mona kokina ba âge mo ba 6 ans mwana comme matela maman il y a pas l'éducation impoli andengwana siko makambo siko ya ben politesse wala siko to komi omona na génération ya basi otozo bala impolitesse ya haut niveau yo moko zo ndima te ke mais vraiment o penda africaine obi aza mondele so quelle éducation siko tango yebisa ba parents na ye bazo yebisa ako influencer bango ebisanga non azama be asala kaboyete alors jusqu'au c'est pas ça quand même ndeko Priska papa ya Martin vraiment na sepelité dans acte wana yozo sala papa il faut mikitisa que n'attend que mwana na yo azui initiative a osala makambo ça veut dire a ebisi binote soki ndengwana alors ezali que akomanya na suka parce que ayebi que soki ayebisi bino au côté na bino mwasi na bino mwasi obino bomesana na ye alors siko il faut que Priska zawana il faut papa okutana na Priska vraiment senge bolimisi bimaka mwana lobby eza au nom de Jésus eza sans effet ngana koti que nzambe akoki kondima babiloko wana te papa ekofinga non Dieu est juste papa nayebi que un jour tokotika mokili mutu moko akozala pour de bons azate ezaka kanzoto tozo sala nzoto zotinda biso to sala devoir o nzamba tindi biso to sala alors ezate ke ko finga mwana presque za mwana na yo papa peut-être koko na yo pe alors ko finga mwana batu bongo te alors moi je suis désolé pour ça presque ozomona alors libota Priska pe ba ko sepela te na yebi ke ezali situation ndeko Martin azwaki na poto akiti bakin akutani na mwasi moboy atutie motema ezaneti ozano célibataire okomi na pot na kina bakini omoni ke situation na poto kuna esimbaka nango te po basi na biso babalukela biso à tout moment oyeka bolibako babiloko no bio omona te bazomona te ba réseaux sociaux ba komi obwakelo ba code na tala code na yo yangwana bwaki na fenêtre oh tala oyasu na ndako na ngate osali no eloko mabe te peut-être kaka outino musala ake kuna a conserver o camarade o soki mama nani o tata nani ayebisaki ye alors nyonso na tia na mutu comme si Satan azwi siko espace wana azwi siko mutu na ye a tout ici en pena boye omona mwasi akomobwakelo biloko na fenêtre mais nasali nini ozotuna yo moko mituna nzambe nasali nini ebele tokutana na makambo wana ebele ya mibali bakufi omona mobali abi nakende wapi malili papa omotende na lati ni jacket nazo malili moko ezalaka wa tango ke libanda malili wana siko ukekayo
namonaki ndeko nanga Didier Masuki ndenge azo présenter bino ba neige ndenge auti kayo. Je vous salue vraiment en passant ndeko Didier Masuki. Yayo yangwana eza yayo mayo Gino de Bundes. Na yebi ke na émission na landara émission no mo boye. Vraiment na sepela na wezaki boza ensemble na famille tout ça c'était vraiment génial mon pote. Alors c'est un peu ça. Alors Priska vous allez courageuse. Na yebi ke ça passe pour na okota na libota Martin, et ça passe mais na yebi ke avec la foi tu vaincras. Biso nous tozo vivre ezaka la foi. Oyebi ke ngai nazalaka na foi moko. C'est que na linga ti nzambe alakisanga penda ti na koma na suka. To sali jeune de prière na baba na nini na pasteur bon évangéliste Charles. To sali jeune il y a 40 jours 40 nuits. Alors qui paye quoi? Moutoune tingai na sala jeune à 40 jours 40 nuits. Ndenge Jésus-Christ a sala. Yo okoka. Eza mopanga na nzambe ndenge papoli bango bakomi kobima na mpwasa bango moko. Et puis tokomi na pe moko. Il faut topesa ngo témoignage vraiment pour nzambe azwa lokumu. Na otyango penda boromona penda. Alors tozwi ba pe moko, tozwi nzambe alakisi biso makambo ebele. Ezana na koloba te tozaka na ko persévérance tolingi penda nzambe afongolela biso penda mpoke yango ebima penda na libanda nde wana tokopesa témoignage toyebisi bandeko topesi bino comme conseil. Alors eza vraiment ndenge nga nazoyebisa bino eza vérité nzambe alakisi biso mambo ebele tozwi basituation moko vraiment c'est trop. Alors ndeko Priska vraiment sala tout vraiment osola na Martin osola na libota ya Priska okende kuna osenga babolimbisi mingi mpona papa na yo obondela mpona papa na yo. Mais na osenga pe yo pe ndeko Priska na Martin boyeba nzambe il faut bobondela makasi libala eza bajete eza bitumba. Pasteur Kire Kinkani alobaki soki nano bokokisi 7 ans te ezalaka bitumba. Alors bozanda dès le début nayebi ke moi sinon akomi na zuwa makasi parce que amoni ke non ozokende kobala. Alors Satan azo pousser pour asala n'importe quoi. Alors il faut zala makasi na liloba kozala te ke oke ofinga papa obate ofinga mama yoko meka na yo te pona yebi ke soko meki kofinga wana babandi guerre bandi yo comme oyebi nzambe te oyo pe kuna yebi nzambe te kozala mabe pona yo ndeko. Alors parce que yo kozala mopanga na yo ezali kake au nom de Jésus qui ça sera sans effet na yo ndeko Priska osambela et baza message penza nazo pesa bino au fond du cœur. Parce que je vous aime beaucoup. Priska, moi, je suis en tant qu'actrice, vous êtes vraiment très génial, tu joues bien. Je apprécie que tu as théâtre, c'est très, très, très génial. Alors, au bon de la mine, nous avons que mais ça va aller. Avec papa, à comprendre, pas la vérité à pototer, alors la réalité à pototer. Alors, il y a un papa qui réagir de moi. Alors, je vous salue. Après, si vous na balandi nyonso ya mayo Gino de Bundes TV. Alors, je suis très simple, je suis votre humble serviteur. Non, bien quoi, non. Peut-être une semaine et pas aux alentours na bino botikala oyoka te que non Gino mayo alekaki awa ou bien a bwakaki soyi wana non oyoka kaka Gino mayo bino moko nakomi komisa te nzambe moko ayebi. Bon, je vous salue au nom de notre Père Céleste, Jésus-Christ de Nazareth. Ezaki abino Gino mayo de Bundes. Bo s'abonner massivement. Boko zala dessus te. Tozana ni nabiso. Conseil. Ezali théâtre, politique, rap. Soko beta ba rap na yo, ba freestyle na yo. Ezana ngo ba rap freestyle pour na voyer ba nani aza nani aza omoni asala nini. Alors, ezana ngo ba biloko moke pour na kaka Street Boys. Thank you. On est ensemble. Que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble. Vous s'abonnez dans Mayo Gino de Bundes TV. Vous c'est la suite à il y a Priska et Koya. Merci. On est ensemble. Pardon. La ligne Priska à réagir. Martin à réagir. Alors on va causer mes potes. On est ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, see you later. All right. See you guys. Bye. Hi guys, how you doing? Everything good? Ouais, je salue Serge Mayomona.